Chers téléspectateurs de l'émission Farafara, bienvenue à votre émission. L'émission Farafara est une émission de divertissement, une émission près de la population. Deux faux pasteurs ont été appréhendés par la police du Soussiat de Kalamou, garnison de Boma. Plus de précisions avec le colonel Jean-Michel chargé des opérations. La police est au sala. Awa, tozana ba pasteur Mibale, pasteur Faya Kitoko, patriarche Ye Oyo, Otonaye Yangoyo, deuxième pasteur, prophète Tim. Ye Oyo. Ye Oyo. Otonaye Mibale Bazalité, responsable numéro 1. Monsako Élysée, miracle. En fuite à dater. Oyo boyo kaka na radio. Na monio, oza place boye, yaka tokutana lobi, yaka tokutana lobi. Oyo. E azate akimi. Doki. Muningane mosusu, prophète Justin, yepe akimi. Tozui kaka Mibale. Kina papa na yo. Ba papa Mibale oyo tozui. Pasteur o Mibale. Bazala kabango minei. Mibale bakimi, Mibale tozui bango. Mosala na bango nini? Boyo kamela malamu. Bona lokumo. Bona kozwa ba adepte. Bona kozana popularité. Baye bana, baya ebele na église na bango. Bakende na Kisasa. Kozwa mama oyo na mama oyo. Mama oyo komo na ye Niclette. Mama oyo komo na ye Madeleine. Ba mama oyo Mibale. Baya na bango. Oyo role na ye. Mikolo misatu wa mikomisa liboma. Atambola bolumbu. Nde bongo aya na église na bango. Baya ko délivrer ye. Lokumo e panzana baye bake babikisi moto wa liboma. Nzokande azali na ye liboma ha? Ya Mibale. Mama oyo, mama Madeleine. Mosala na ye. Bapesa ye chambre na papa pasteur Oyakimi. Papa pasteur Élysée, responsable numéro 1. Apesa ye kudu chambre. Afandaka. Azuaka Mibali. Tanga zui mobali. Alali na mobali wana. Mai ya mobali. Nde azuaka mai ya Mibali wana. Kwa apesa ka pasteur. Kwa pasteur azalana lupemba. Asi asali yo kamera malamu. Asi asali mbalabo asi apesi pasteur ba mai ya Mibali voilà en bref. Neto bengi bino. Oyo adepte ya pasteur Élysée. Garde de corps na yeyo. Batala kana bango. Neto bengi bino population. On a kokebi sabino. On a bino bilanda landa si mama bino bilanda landa. Toyoki boye, pasteur boye, toyoki boye, tala mikambo yo bino boye. Tala résultat. Na silisi, na kopesa bino litatoli. La silisi pour la pesa bino litatoli. Ata oyoki pas n'importe quoi, ta nini me likamonde yango. Chers téléspectateurs de l'émission Farafara, bienvenue à votre émission. L'émission Farafara est une émission de divertissement, une émission près de la population.